Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle champion local Bandeko. Maboko Yanzambe. Kaka ndenge tosola kangala bino chaque dimanche tozana bino elongo. Nebite loba nini na lobi kaka mutazua. Nazo la pebino ka boyoka maloba ya vie di muke na ya makidi ba muke ndenge nini baloba ke bongo to banda vraiment na invité na biso ya lelo. Mais tu peux te dire solango dimanche prochain. D'été pas faire la télévision comme maloba ya vie di muke o ya lobi na Lubumbashi pe na makidiba pona toyoka ninye leki kuna na simanango toko solango sima afu d'été pas faire. Je m'appelle Maboko Yanzambe makamangwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Ah. Non. Il a eu dégagement. Dégagement. Mutabaki sapso na mboka oyo. El Chuchu Sida. Oyoki na confirmé que Chuchu Sida ali kacher. Ye ali kacher. Ni bomoni ndenge kumba eleki donc nakati ya mabele na ye akimi makidiba eyo wa akimi si elefa likolo ya ring akimi bomoni arbitre ndenge akonte donc l'impression nga souci ka pour akimi souci pour akimi. Je m'appelle Maboko Yanzambe makamangwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Ngana lobi nanga eloko te na bito ko solango sima to ko solango dimanche prochain. Pour les to solango dimanche prochain, je crois bobana tu nanga evolution na tindaki to tindaki mama cameraman na kende tikuna to ba image nyonso tozana yango wi botina ba message te s'il vous plaît botina ba message te bozana to sola malamu to tindaki ba image nyonso to ki za complet déjà mais sauf que fédération ba kolokach ba o ba contrôler ka catch ya Congo ba tinda ki mutu ba bike no champion local lelo ko yamba mutu te to tinda oya gogola ka ba catch ya bigogo na boy na ngai o ngam na lobi te ta ba bi DT directeur technique donc ce qui a lobi ke okobunda te o kingandi dene naza ana mapeka kabo soko lobi na ngai na fundo DT suspendre ba suspendre ba moko na éviter ba question botuna kangai okati mais muta botuna ndeye yote okati na betaki mutu boya melisa ki mutu libele est libele azobi misa libele na TV bana mikena ba papa ba otala ensemble botuna ndeye ona longola ki batu bilamba batikali minini oyo censure botuna ye na éviter numéro le suki na 048 mwena yamba yo ezate parce que to betana lisolo ngo malamu mbote de Tyson. Oui, mbote champion local. Ah, Mokonzi aye lelo na plateau na biso na éviter Mokonzi. Awa oyeboye na éviter to kende vraiment na lomba mpa na kofungola téléphone ba congolais na biso pe ya bande ko bisa ngambu ba benga to tuna nanu. Qu'est-ce qui se passe na catch congolais to catch africain de to benga ngo parce que on parle de la catch africain ba catch ya Congo. Donc tu refonds la téléphone c'est mais tu moni de Tyson au na plateau na biso et puis Kolobanao ils ont vraiment trop serré le cola Mokonzi solo mais tu na vraiment bonne évolution ya catch lelo na Congo. Merci pour la question mais rectification moké naza DT à fédération té naza directeur technique ya ville à Kinshasa donc ya Likakin on a ya na combo ya ville à Kinshasa ya président nanga Opi Mampuya, j'ai apprécié Mbote, secrétaire Papi, Baolandanga, la ministre Soyo. On est mandaté ngai. Oui, fédération, ils ont dirigé le président Franck Dion, on a PCP Mbote, colonel Chako, président de Baba, Bazaï Bélé, on sur direction technique qui a chapeauté la police belge, Pantin, Nzouzi, entraîneur Douglas Lié, Bodo, Bangoto, on a la fédération. Mais là, vraiment, il y a la ville, il y a Kinshasa, on a posé la question sur ça. Ok. Vraiment, évolution de la ville de Kinshasa. Oui, tozo bunda. Omoni catch ndeza boye, to na sponsor te, ba mécène bazate, rien que ba diriger ba to mawa. Gouvernement pe sa mbongo na catch te. Le ba to mawa, do ba to ba lingi catch, ndi ba chaka di bogo na poche, ba to on photo batela la bango. Donc so moninga na bimi na télévision on a inde ko
tia bato na nzela bayebake non bato oyo bazosala bolingo moko boye mpo kache etombwama baa bato tokoki kosakanelaka te nde naomona babiloko mosusu eleka na bareseau sociaux naye kotia bato tuna tudu wana bakache bacomprendre ke non tozala nao na bato wana mpo kache na biso etombwama epe ekotombwama. Je crois bien que tangu dete alobi awa ngande na lobi te ngande tana yebisa bino ke non ministre ya sport abeta na ye sport ya kati lipapu fédération azosala befort na ndenge na ye moko ya pasi ya poche na ye mpo na kati évoluer mais nayebi te ozwi pasteur ote ministre ya sport akobengaka tie nganga to ndoki to apuse pembeni na ye wana naza na nga te mpo na nakende kosala propagande bato me na rappele bino kaka parce que naoki likambo esalingi susu pasi et puis basponsor bamonana kaka na bamakambo babale ya banini bayebi te ke kati mpe ezalaka na impact nango bakipa yango te bete taison tozokipa na yo mike kotuna nani nayebi te évolution ya kati congolais na Kinshasa nde na kotuna o mingi kasi mena ndina tuna kobanda bosalisaki championnat de Kinshasa tozomona bozo bouger lisusu te comme si on dirait bolembi na bino. Vraiment championnat wana tosalaki on a motema moko na bambulonga na sali na kati no championnat bongo esalama te championnat bongo na esalama te uti na batante tout 4 attentes na 2 attentes spécialisées ya FARDC na la police etindi batu vite tout sur na ba détenteur le mutu abimi champion moko abimi champion bundi combat moko tabundi ba combat et on toza na besoin penda kache zonga modèle wana eloko ya ko bomesa covid confinement covid bafandisa yi bato na bandako moya ko rassemblement alaki te maladie oyo et bouger ki penda calendrier na ba programme nengo moni nga lelo na bimi na plateau na pona oyebi soki non 2022 et bandi donc na yepo na lobana bato ke bo bongama 2022 et donc auto ko sala ya lobby et releka auto sala ki liboso eloko moni nga na bimi na TV boy au président opima mpuya a lobby penana lobana bato tout président ligue ya vila Kinshasa lobby ke non ane oyo et koleka auto sala ka liboso vraiment on a eu bimisa leo na loba yango wana dete papi pala kuna na Regina ngana ebité sélection combat ya Sibolit oyo abundaki na championnat oyo azwaki ceinture oyo fédération esaki makasi penza pe batu fédération ne mupanzi ya vila Kinshasa likakine basalaki fort championnat wana ekende kitoko to mona ndenge ni bundamaki et puis organisation za kitoko makasi bongo to zonga na plateau na biso avu. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka
Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Wana tauti kotala finale ya championnat de Kinshasa Likakin Likakin a organisé combat au Ningisa Kinshasa na évité bomoni peya kosakate na stadium vraiment isalaki biso somo a cancel kendaki wana pe tozoki ba image kasi leso tozoki ba image ya poto semino keno parmi ba organisateur ba combat muta ataki ba discipline ba katière tout en ordre yende toné na plateau ya on tongi tout na DT Tyson ba combat ya modèle oyo ba combat ya ba propre boy ozo pesa sentiment est-ce que vous êtes en préparation mon côté sur préparer les bisango vraiment ne na talent ou na sepeli tozo sa ba image akala tozo sa kachi na biso to tika ba biloko pa pambo à gauche droite faut tout ça là où il est qui oyo mon 2022 to ça là où il est qui oyo au championnat ya solo donc mon tauti boya ba détenteur ba zanga tena ba championnat nati ba ba champion na ba de ba détenteur ba ozela ba to ba le kana ba tante na mambutu ba ya wana championnat donc calendrier ça moulai ouverture la saison de ba konzi ba bongi c'est ça kana début mars sawa d'ailleurs peut c'est bien jour attends la téléphone na bengo lobela on soki temps au place ya passer aux alaté so peut être ça to sur la plateau pour on peut ça confirmer jour pour ils allons dans moi débat malier mais les pendant ça déjà choisi ça imika et ça na imika parce que martyr ça chantier ouverture la saison aux alawana do ba makambo ezongi koleka do ba projet tout toalaki nango au covid elembisaki tozo la musa yango na ne au 2022 vraiment président fédération lobaki a osala tout catch ezonga ndenge zalaka donc catch faut ezonga ndenge zalaka kala bato bazonga likola ringi babunda makele était onga na leki kenga na leki te papa bo mata likola ringi bobunda au poli soki po singa revanche yo kaka yango ne bitumba o tozingi na openda to sala na 2022 yango wana mokonzi nanga est-ce que bozo beta CTT na ministère asombela bino ata ringi ya pamba pona Kinshasa vraiment vile Kinshasa likakine zala na moi ringi moko un peu professionnel parce que totali to moni ringi wana zaki moi bien tu ce que ya fédération ce que ya bino mais je crois bien que ndinga na mika kusala ba recherche na j'avais compris que buluwaki yango mais est-ce que bobeta ata CTT na ministère que non tout ça peut quand même bas sportif le coup là bas joueur tout ça bas sportif le coup bas boxeur tout bas sombra bas ringi ya pam est-ce que vous êtes c'était même mboko yebi on radingi penda mboko etambola nanga mna okota mambo ya politique te sona lobela trop sport mona ringi wa des ringi ya phare de ce catch naza sous directeur technique kona civil mais directeur technique ya basoda donc ringi des ringi na biso ya EPS ya mokonzi nanga colonel Chako ana konta phare de sa voiture na fédération donc moni yango nde zo sunga biso vraiment te individu oui ça c'est l'état ils armé les ringi ils armé vraiment donc merci na colonel Chako ndenga zo batela on pena malamu mais kolemba obeta ba porte to kolemba te pour na discipline na biso mona to linga discipline surtout cha ordre mole to benga na bato bazo sunga biso donc président Frank Diong le ndenga ke na rapport pour la biso ringi za passe papa mon salaire mo $5,000 na ebo ça l'organisation pour bénéficier ne côté alors yo vandi quelque part on va na ko mo zo finga muto bongo ina ngezo so finge yo salani na catch na bina na respect mingi ba doyen tout bobunda catch na bina na respect na bino mais botika ba bino bo sala wana pas maté to na senga bino débat contradictoire to vanda na plateau boko lo ba pété boko saka ba bilenge bo sala ni le bino bo zala ba encadrer so le longa na longo DT na olinga ba na sena nga ba koma ba directeur technique mais yo zala directeur technique to ninga ko zonga o sala ni le o zala DT ai na biso o sala nini le yo zala DT yo secrétaire o sala nini oh ba secrétaire ba ko lobeza ba seki ngana to ba zala ba président o le la ba rolo ba ngomba salaka webi ba to zala surpris ya na directeur technique moko ko lobela ka catch lelo webi ça nani oh muto molende mutombolende ko yuko fande sika fande a lobela catch poto ngeza la ki détail ligue ya sala ki eloko malongo zo mona bilage non catch zo bouger ba champion ba bima ba États-Unis ba Nanga Steve ba Judas ozo mona meki catch za ki mouvement ya bo yuko lobela catch mais yo DT éternel so zo continuer na tanga ko mono na TV
yo oza DT éternel pesa pena tant ozalaka DT osala nini championnat nini obundisa komati na suka champion pa bimi ave na respecta ko makasi vie botika biloko boloba wana tika ba biloko boloba boganga ki aboye boye président ligue autoriser ki nga pa na kati sina délégation toke de la champion bois sacré tozaki na braza to kutia mo pe to vandi boye na bandeko na kuti ba Géminas en tout cas président Sassou merci na on a moins na braza to de bois sacré place mo ozo mona pena que non parler de sport kana bengango kitoko vraiment mo na bandeko mais drapeau Congo pepi non tinde roba image pour ça na kati téléphone j'étais là ba Brazzaville ba otala ba mona ngana délégation na wikache bitumba pe bunda mitoleli ndeko tina cimetière tozongi na bokasi ya ligue mais yo fandika quelque part to longola batu wana yo okosala nini o nano sala te tango zalaka libana oyo bisabiso nano ha tango ngana zalaka DT na salaka boye na zaki na besoin osala boye on na osala osala eloko te tango zalaka secrétaire osala eloko te oui to ya mbana ndeko to ka angi atuna biso nini allô bonjour maman nanga benga comment s'il vous plaît. Allô bonjour. Bonjour benga comment s'il vous plaît. Na bengi na bon vent na bengi Chimanga. Oui bana ya bon vent nyoso donc to balingwa la lo sako na bino. Merci. Na ba poso tshiranga kati ya nani? Ya sireni na o magelo. Ya sireni magelo. Oui, na hôtel yo ngo mais na za vraiment mingi so bon. Soko silisi we bisike bona expliquer bino dossier nanga ya lelo ezani mingi dossier nanga ya lelo eza mingi bosi ngano bakumbate na lingi makambo bino botungisa kangai oh kati pona nini boye kati pona mukolo bato bakolo kati ya Kinshasa ya villa Kinshasa bango yeyo na ebite azawo wana pona a répondre bino na ba question botuna kanga nyos na esa bino keno nga musana ngezaka kana lobela kati congolais tout ça l'effort boye ba ezokende ndenge nini kasi muta ko répondre bino na mabe nyonso boza na tia bino na mabe moko oyo likaka na kati congolais muke bongo tozo pa na moni déjà les têtes ezona bandi ko tomboka makasi pona tomboka te na rappeler bino mabe moko oyo likaka na kati congolais tela ngai na ndete popi fala kuna na régie komba ya magelo na liyebo o wana ringi wana melemba totala totuna pona nini Didi Taizon lokola ba kambi ya vile Kinshasa ba autorisaka ba komba ya ba mideli oyo bundama pona eyokisa congolais soni makasi à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka Somazo bolanda maboko to mosoza libanda boye bisazo bunda lisuna mazo je salue la présence de Maman Sylvain Boma. Ambiance catch. Balabi Sambali Baba ya Basamba. Mon vieux sacré, qui fait tout droit dans la rampe. Alors dit Bato Bali Mama catch Congolais Baba wana. Maman Boma. Maman Sila Rando. Oya ça Maman Sadiko. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka na éviter o esa pa ombo makache na ringi toni albite kuta ke ba dindi no na ringi dete teizon yango bakumba ya boy ba ringi ya boy pour ni bozo permettre bakumba o eza ko fingisa kati congolais to eza mapona elenka ba batala kati congolais et puis ngana ma otala image vraiment na odi passi mais biloko wana tu ezosila na neo parce que vous avez une réunion moko na président ligue na ouensui ba président ba tante pour bon ba pesa ba autorisation enfin combien bunda ma président tante ba on ba autoriser ba club bunda faut que notre club bunda ma rapi
ring ezala wapi ring yango etana ngo ene na va autoriser ce qui bon moi même en tant que directeur technique n'a chargé des opérations à catch la ville à Kinshasa lui soit présent ligue donc on a tambola partout catch ebundama na ye na kuti ring ya boye na catch yango kombe ebundama te na kuti ring ya boye en tout cas na présent tant eu problème dans ligue autoriser ka combat ya tina te ya modèle oyo pour na finir biso di kola ba autorisation ya ba mbongo mike non to pesa musalo valeur to pesa musalo valeur za musala bato mayede na ba ring yo en tout cas non ezali sauter DTT zone éviter na matale sous mon muke kolobake na ba sous information na biso auto biso toza nous voulons savoir to ngatoba partout to kenda to koti koto to fadi kimi loko bana maele menzo ka to zo benda to comme information ni zoleka il paraît ezala groupe ya bato moko boye bazo sala déjà fédération bona ndenge na bomba bike o ya bino elala makasi et puis ba bike non banda obete ki listo la francophonie bozeli bo ba fe bino mbonga francophonie ba fe bino te bo baye na bino bo bete sur listo la ngoti bon eza pena question mo weza ngotana na eza na ba pesa ba beki pour tambola au moins yoro na lo bana bato wana nyonso ba sala réunion wana bazala ba directeur technique bazala ba secrétaire basala ni na catch alo bana ngalo na moni catch etambola te tonga na sala ka DT na sala ka boye mais lelo yo côté salama et le côté zéro bato wana nyonso na tengelo ba secrétaire na bi click na nyonso so ba continuer watanga ba kombo na bango secrétaire rolo be la catch ezana ba sikingana afani pena bo abitonga na sala secrétaire boye ala ko salama boye zo salama te bo bongisa tonga na sala directeur technique na tangelo exemple moko ya DT mutombo ba rolo ba no tonga na sala ki DT na tombola catch boye mais bango tuwana ba rolo ba vandi nie ba tumo ba koka to sala championnat silate on a DT éternel oh DT vie obunda catch kitoko na boyi na ngati za ka bon catch moza chance au diriger te ba diriger na makasité. Vous comprenez vieux, na on va vieux directeur technique éternel. Na catch na bete la roma boko ça bon technicien. Na ko diriger c'est l'autre. Au moins tout ça la championnat si là dit. Oser l'autre na ko diriger. Ba to ko do baba zali donc oser l'autre. Secrétaire. Surtout yo secrétaire on zo benga ka bato. Oyebi ba dossier na on a za na j'en connais beaucoup sur toi. Nga na yebi bere pona yo. So na ko vanda na TVA pona yo. Nzoko yebi ba mo. Oza nzela oleka. Obuna kacha kitoko na yebi mais pe mapete ba tumusu ba salade bolo ba kacha li sala binote mais ce qu'on a besoin de kacho kacha o moni biloko yo na ocho conseil na bande ko mobo na kutia on a braza bana presa gagwa longwa ti de lo kacha braza elali koto eza na presa mo pawo azwa ligue koto li batazoba asala pe association banda na kacha braza elali o le kacho kacha ta bino bobunda bo sala ba kombo tozaka ba presa lenga na komi kacha na kuta presa o le la na ligue président il y a la fédération ba succès nyoso bo sala na po bo sala na bango lelo bo koma yo go diriger ni yo bo bo mi yibi bo le na be wa komo na bien bo za mi yibi bo le ba mbongo na biso na yebi ba siri yo zo kwena ba na zo biso to zo bunda bino bo ya ko le ka ba mbongo abato muto le mbongo abato ta sala kacha solo a diriger bien sala mutombole ndie na otanga komo ni mbale bele za te ke no te po vie na ye bo ke no la mambo bele te ba to bele pe ba ko tsanga ba conflit na vie wana na oya ye musala ya malonga sala antoko ko kunda ngote to ko kunda ngote po ba evre zo loba kino tout congolais to zo landa yebi ke no tant vient na ça directeur technique ligue et sala mara bien l'exemple de to landa ye mais na ko surprendre su mutu muso azana ba ida bien azali pe na ligue mais to sala ba combattre po comité on pe netambola te na zo ami ba ide pa na tangelo kombone tangela kombone Armand Ngombo ya Lumusu ya Lumusu donc azana mayele moko boye soko vandi zo landa ye apeso pina mayele po kache tumba mo vandi pino landa ye batu ba ko lobela kache mais yo osala nini ozala ozoka ba chance wana lelo so benga batu obenga susu ba jeune yo o bana génération na ngana ya sena nga o wana ko diaboliser bango ba telemela ba konzo ba ko sala pe bango ba yeba na nde yo yeba ozaka ba gagner ba boum ba gagner moko boye ko ya ko vanda kana local mo boye na martyr ko sala ba gagner tongo midi po ko boutique na rien papa soki ta ici eleka boutique ba venti kana bo sala ke simba te ba preso ba so diriger biso tozana bango puis toi majorité ko leka bino bo ande bo sala ba sala mo groupe moko boye de catcher reconnu na tanyango et puis groupe na WhatsApp ba wana ba n'importe ko ba zwetera ba mutu ba lo ba osunga kachi wana mutu ko bunda ka za lisusu te so oza reconnu na ndenge nini ko baby sa génération zo ya na se ndebo mesana ko konza ta igeleka na ngote distraction bo sala ne lokote tous les catchers sélectionnés
tozo bundela catch discipline na biso ezotombwa na massa avec ba président Frank Diongo na fédération nde lelo tokomo lobela francophonie na catch grâce na bango yango question de bango sikoyo pala ba francophonie wana babio esimbite moite esimbite monite papa francophonie yango nde pesa bango vertige lokwa baza miyibi ngana bengi bino miyibi celui qui se gâte à des gals natangi komba mutute bato wana basa ba réunion wana ba yibi ki muyibi na bo ba na besoin ko basa nene ba bebisa mobulu mo kota ba kota po ba ko liembonga ba kachende ba mesana ko lia kala OK ba kachanga sito koli aba plus de 20 ans na boulot dans le ko sangate wana le ko sangate wala ko sa sele to la ne bandeli et puis au lia kada mbongo ah bolia ebele bolia ebele te ministre Denis Kamba ayi ma lo ba ke ba lia mbongo ebele même to bengi papi nyango ministre sport o autuko ba ministre ba leka ba yebi bango les modèles na bango mais simba li souté pour na ministre de tete ils ont na commande et puis pour na web sabino ceux qui dete ils ont na longue na ligue ba deto ba na sende ba remplacer yote tano c'est les gars tonga na kolongwa ezana ba dete ba sebele ba hélicoptère baza ba poisson makoma bazali ba migol ba baza pe ba jeune dete ba we bango pe ba ko diriger balanda oya malamu nanga oya mabe ba boache nenga pe na ola no mote na peso ba exemple na zo ba idele mo boya malamu ya fi nanga mutombole ndie nenga linga ikachi le mo na juma ile ya lumuso lingombo po basala o mo na maki batu moko boye so avandeli kachi avandeli mais yo papa tala j'en connais beaucoup ce bonito ça débat contradictoire boye bolonga na ba WhatsApp boya na télévision to vanda boye oyo secrétaire na bana ko expliquer yo ba cha téléphone to ba soko zala secrétaire o sala nini yo directeur technique o sala nini hein botika biso na ba président Frank Diongo bo décourager bango te pour azotia ba paquet en jeu net sur so na bimise lieu état des besoins ya ouverture ya saison et ça la mana marsa mais muto cha libo na pocha bimise yango yemo yo ndo zana na ochang abotika biso muto bongo yo zo fana quelque part aboni catch mon on les zo bimisa wana zo bimisa zo récupérer ni azala Frank Diongo va catch contribuer ne l'autre pas za fanatique à catch pas za na besoin de discipline na biso tomboma alors biso to soutenir biso ba catch to on a besoin ya ba soutien to za na simana ye hein président ligue opima mpu ya za na soutien catch to na simana ye donc ba président ba tante tout ça na ini to tombo la discipline na biso ekende donc ba makele de wana ba catcher o dete na bino boye bien d'état vérité on ça simple ça la na bino na bino nyoso na yaka na ngai mais bon quand ça ba to wana ba obenga bino le bazanga na commande bokanisa bozongisa penda makanisi sima le bala na commande bozanga na bango ndeni pokuta na tana bango pour classer yo même sous azata na koloba mabo sala kapamba so bo continuer na koloba makamutu bo salaka alors il est temps bo sala la mutualité na bino wana botikela biso catch to bundande to kende to kena ngope bongo bozara ba bon catcher wana na obo yango te bo bunda bo telemisa ba stade na ba 24 biso to diembela to betela bino maboko mais de l'opéra ta musani pension ça la raté vraiment na mokilo bande ko bota la télévision pension ça la raté ou sala zana bezo sala raka attends na jido ba grand maître ba paiement ya solo ba grand maître na jido ba paiement on a besoin que non ba vina nga mukuna donc azali kolo makasi ba paiement na moi bina ba samuso entraîneur national igega to kana ndeko o alo banini Allo bazo banga yo mingi baboyo benga. Allô? Oui, allô, mbote papa nango benga ko mona ni s'il vous plaît. Bon, la bengi na ngalema vers Malweka na bosesa. Ah, bana nyoso ngalema Malweka losako na bino. Losako na ope na ngina lo bawa na sembola ba pona kwa o dete pesa na chuluba. Ouais, sembola pona bayoka bie bato makelele. En tout cas, ça n'a pas si pour la mona baringi mutusu babundela ka baringi mono kwa ya bisakana. Na mitendi ya ba mikie lo kwa fédération ka la ligue dans la comparativité. Dete Tyson. C'est la biso bango. Donc, soit ba o ke ma munyo saison ngita normal. Tara tout le monde a biso ngale makoto ringi za raté. À la région ringi mo bundela a ni da yamabe toke anini na makala kuma moto kinala makala ya satale diable ringi bafundande ya kufunda esimba kutute na ata so ataka bo fédération liti na biso batokumisa ba liti biso ba liter
na biso tokumisa wakati biso balitaire omona bato koto toza badeba estime bate tokolonga te mpo nini baringi bakatia wazana bien te. Merci. En tout cas, na FTD cette zone a aucun conseil na yo pe à comprendre que ils ont la bateau ba fan ya catch mais tant qu'on a commis quelque part moyen à ça la tête de bana baninga mususu zate parce que soni o bakatia bazo ki sa ba fan na bango zo sala biso bien te ya ngode cette zone aye lelo aye ko sembola ko yebisa bino ke aza vraiment wana pona ba bongisa to ya mbana ndeko oyo toka alobi nini. Allô Mbote ya pana ngobeka ko mona s'il vous plaît. Gama Lukoki nazana komina Kimbanteke. Gama Lukoki bana Kimbanteke yo solo sako na bino. Sako na obi na nyina ba dete zone ali mbaki. Batu wana ici ba inspira. Donc il y a pas ko idée sikarakati, de sikarakati na biso ke liboso. Mutu azo combattre etela je mimi. Bate ma kindobika. Maman tu vas t'en Kindobika. Bale mbate baba moto ma kindobika. Batika ba chaîne ba évoluer, doit être tellement, ça veut pas makofi. Yo ko ta pomba, ko ba ma piti. Donc to soutenir kati na biso ke liboso. Nazo rappeler que azape katia boka satene nebo mona ka fanda kaka watala boy. Amataka na ringi abunda ka pa betaka. Luka ko mokonzi ya mwana afanda na. Kutaleka boy so mbeki wana nyote. So mbeki oti mamba udoka ale mbataba nga mutite. Sema ya makofi. Ayibizo koleta mouvement ba tout déjà ça. So ibe ba babini sai akoboya kobina parce que ye pa lekala ba chinchirinchi. Merci vraiment. Merci beaucoup. Nebi ke tozana bino ebele elongo donc tozo la mingi dete tezona za awa pona bino lelo kasi ana tala to évoluer na bakindobi kanyoso oyo bato yo bazoluka ba problème dete tezona éviter ozana commentaire na des appels wana. Oui, appel à liboso eza eloko o so la disenga na okai passe na bito zo des solution nango. To so la gina président ya ligue a insui ba président ba attente. Ngamo na bando tambo de sika tu autorisation ke leka. So président attente autoriser combat au tindeli biso copie na ligue. Ngai moko na staff na ngana ba entraîneur to za ba collaborateur na nga to ko kita inde totali lié. So ki lié ça penda malamu te en tout cas to kata combat na so ki za bien totali pe ta ring. Tout à l'heure, ils ont bien des bobundi. Ce qui est un modèle, en tout cas, et si je suis si tu télémi pour toi qui m'a critique, on a besoin de discipline. On a lié, au moins, on a lié aux insécurité. Au hôtel, la seule combat, on a bunda mais s'il y a 21 heures. Bana bat bakozo nganzela nini. Place oh bat bunda oh. Est-ce que si bat télémi à Rokata 50 heures et tout fumer ko sala maté. Couronné ko bana batuté. Mais bloc on a fait hein des défauts bolandela kango pona. Et ça peut être un combat qui est opposé. Surtout, on a vraiment illégalité. Tout est salagi. Tu dis que critique pour tout bon ça. Donc, tout est salagi. Tu vas nous lander là aussi vraiment. Bateau tout va mon avis sur va critiquer. On a vraiment critique. Il a bien sungi. Tout est le mélange aussi donc tout est le mélange vraiment donc il a un quête. Donc, année oyo. Et puis, d'autres ça stade catch na stade. Ba stade municipal to batonga eza ya biso ba sportif to ko luwa ngo tozo sa ba combat payant ndenge zalaka donc kache iso ngana niveau nango vraiment to ya manano appel pe ndeko o avant ya to bana ko chita muke to ya mbade ya pona to yo kaya lobini. Allô Bonsoir. Allô Bonsoir. Bonsoir papa nango benga comment s'il vous plaît. Na bengi na Selembao. Bana nyosa Selembao lo sako na bino kombo nani papa nanga. Comment on a Olga. En tout cas, papa Olga, le sac pour la contribution non émission. Na le double. Ouais. Na singi kacho ya mettre poisson. Kacha mettre poisson. Le to baito sur la nom makambu ya kacha mettre poisson. Totalement désordre ni isolé kana fédération. On a le la directeur technique ya ville Kinshasa Azawa. Après ça be ya no par rapport ya désordre oyo bino bozo remarquer nakati ya catch congolais topé nakati ya bakonzi topé bakacher o bozana bona quartier na bino.
ouais ndeko na biso je crois bien toyokani malamu na ngi vraiment lelo na baki tota ba combat kaka te na estra mino que nous voulons savoir toute émission tolukaka évolution ya catch congolais ekende liboso tango tozana muto ya ko pesa biso idée il faut tout na ba question par rapport à idée c'est pe catcher moko se comportera mabe na quartier na bino za catcher akuzwa ba kisne atangwa populaire abetaka bana ba dans les vides ça obengi ofundi direct esca de tete zone awa ba ko suspendre. Allô? Oui, ndeko na biso abangi na bite ye alinga funda kache mo mais kache kana amelaka kwiti donc ye za kache ba kisi mais ye za kana ba kwiti ayoso. So kama mwana batu bo dans les vides. Yango ba kache na bite na lobanini. En tout cas donc kende ko chitamuke mukende tete zone tumeka na obetali solo ya champion Edingo mo muke parce que bon na bide ke bino bo ba ke binote yemo ko avec atiki déjà catch mais makamna bozo la ndango vraiment à la loupe parce que mutimo déjà a démissionné na mais pe maintenant appelé bo toujours ngandi solo ya vedi. Allô? Bonjour papa nango benga comment s'il vous plaît? Na bengi na commune effectivement na quartier Badara. Bana ya Badara na Nsele lusako na bino kombo na papa? Bon, on a ça l'idée. Est-ce que vous avez na babash pour biso na bada côté le régime on a mona bakachi na bash na tei na mabele. Est-ce que vous avez autorité? Dete ate section numéro na iso de mba asa bongo to benga kai akoma sur le terrain mona. Yemo ka pe bino réponse ayoki bino malamu so Cisco kotu na question a pe réponse. Merci beaucoup. Merci à toi. N'habitez l'été. ndeko na ngai litaire wana eza base na biso kote touta bashe eza mpona lit kache eza likolo ya ringi soki omoni batandi bashe na se vraiment naopesa numero na ngai 089 78 66 976 089 78 66 976 batandi na se benga numero eza tina WhatsApp ekangamaka te un numéro nanga officiel donc na pesi on a souci ya catch on a la dikamula mutute na banga kate on na pesi te o banga appel non numéro na pesi ça officiel ndeko nanga o moni bongo benga to ko benga pe ba policier ba faut ba kanga ba to bongo ba sakani la discipline comment catch ko tanda bashi na sobunda catch et puis na ville ya Kinshasa so ça na province côté moringe ko kotate na Badara awa pembeni na centre ville pour Badara za centre ville qui ça c'est bani na Mongata. Badageza centre-ville eza suka kisasa te c'est pas normal donc soko moni bongo numéro na pesi yango na bokabola on a bandeko benga DTT ezo to zabwe kache bu na ma place bu na ko organiser équipe nanga na bipe na directeur technique ya FARDC na benga connaît chaque kwa za mokonzi na biso FARDC pe numéro de la fédération a pesa ba élément to ko kitana to ko kanga tous les kache na bashi wana na mutu apesa ba autorisation to ko kangai wana za ko sakana la discipline en tout cas ko sa ma disute. Vraiment numéro nanga officiel yango na pensionné. Merci. En tout cas réponse qui toko DT Tyson ngana ngande makamba boyi. Il faut ko bibisa ka batu bazoli évolution ya kachite na zotu na kaka question moko to pe mibale pona to chité na nini na biso tozongi na bisolo ya vedi. Vedi alobi ati catch. Non manga na ebaki ke so ati catch parce que na je crois na lesaka na TV na ngai bino pe bande kwa ligue ya likakin bolanda kango je crois bien na image. alobi na tiki mais normalement na biso ki muta tiki na catch ifaka zo sentir na aya azungisa na fédération pour la fédération et lukilango champion mususu mais on dirait comme si akomi ko bundisa ba komba ye moko aluka champion na na ndenge na pour na pesa sentir parce que preuve que abengisi mwana na uti poto bakena lubumbashi ko bunda de ye moko ndi ya ko bundisa ba komba pona baluka champion ya sentir na ye moko lokola bino bandeko obo pesa ka sentir wana makanisi na bino ezani pona yango mingi eza pena question mo faut tout dans votre fédération mais le wana na bien placé pour répondre on a icône ça fait moto na respect ne mingi surtout ngana na respect na makasi mais déjà ça comme un frère ya Nkamba ya za mwana papa déjà donc il na mambo il peut changer na kombo via sa chanza na via sa sura masolo ana te na minute oyo mwana na inda zo bunda
ne ba bunda ba zoko autorisation na fédération va ba kende. Ah bon? Ah, pour la petite information, donc rien qui pendant la fédération. Nazi information ga siko. Ba zoko autorisation normale pour ba que nous ça la combat wana na Mbujimai. Ce qui te ba ko yiko bunda te parce que quand ça na mibe ko za ba to ba kamba yango, ba yiki ba zoko autorisation ba kende ki mutu akende ko buniza makili ba frère Edingwete. Et frère Mapima te. Voilà, comment voilà. Comment voilà ngeko lukamo. Frère Mapima kende ko ne mwana po ya bunda de sauter na komne ko sambela akena yala ni mwana papa donc azala kimbangu déjà donc côté wala tarabilamba couleur ngana là tu quoi. Via ça côté on a donc problème était. Vraiment ba combat bunda makune za fédération parce que ba autorisation la fédération. Et puis ba za na nguyete on ça la combat ceinture. Ah des combats les ont été. Bazana nguya osala combat ceinture te donc bango te fédération de osala combat ceinture donc ça combat moko ezaka club na club basengani mais qui ça na ya Mbujimai. Je crois bien batu oyo bataka ngana kisongi pe bataka ba ranking na batu ya fédération te alikakin boki réponse ngana plus réponse te champion Edingwe akenda ko bunda na yete akenda ndi ko accompagner ka mwana na ye. Mais le coup la papa accompagné qui moi na fédération la qui c'est qui va mukanda awa malgré que champion Edingwe na ye azo respecter fédération le coup là ba kondi na ye azo qui peut accueillir ba PC autorisation je crois que n'est pas likakin parce que azana kini awa il fallait nous ba likakin ba PC autorisation qui non top ndimi athlète na biso abima nde ba kindaki ba bundi donc ezate que vie akomi ko sama comme na kona ndenge na été en tout cas wana ranking na moto te na été de zone ozana maloba moko to programme moko ko pesa biso pour na to ke na ko chite moke. Oui, programme de boso fala ina banda na mais na yo sugisa na moto za epose to na matanga to ko faire catcher munene mama le na Kingabwa ya donc il y a la police mama la vie champion la police vraiment c'est qu'il biso banda dimanche passé ils ont une semaine à morgue vraiment to za touché na disparition na vraiment tous les catchers Maola a déjà na joué dans entraîneur Prince Basakuna na Kingabwa mais à partir à lobby surtout ba meilleur je pense parmi les meilleurs sélectionnés à Ville Kinshasa lobby lundi to bani matanga ti to kunde samedi biso tout to na Kingabwa muto azanga te lobby ba ba titre ba vice champion ba tout ba meilleur ya Ville na ba PC la reine Shakira oyo mona na kaisi to koma bikima kima zala Shakira na kokami koloba makamulete po yaza na ceinture na biso ya ligue te yaza na ceinture ya fédération ya likolo yaza champion du Congo ala kisasa pa na biso za athlète mais titre na indi na lobela yaza titre ya fédération au fédération de PC titre yaza champion na bana basi nyonso ya Congo au biso na kisasa vraiment to ana sengo na po za athlète na biso ye pas ngate to za na ye to za na biso nyonso to le la mama le bino nyonso boyebi vraiment toi na pasi wana biso tout kabola mawa biso to lela na bitumba partir à lobby bitumbe banda butu ti vendredi aussi samedi na tongo to récupérer nzoto ndeko to ketike to zonga so bitumba ti to kabwana pona akende ko pemba na kimia za nzela na biso nyonso et puis na yeko pesa bakacheli nyonso bo banda déjà na ko se préparer pour na bitumbe za la mingi na ne oyo président ba prépa dirigeant na biso baza déterminé pour na ba combat. En tout cas, ouverture à 16 cause à le 5 oyo na le 5 mars na Yimika et puis ba on va tenir ba combat défi animal de bongama parce que challenger ya giga pe anima qui déjà bo bongama po karaté bo bu ne puis le kambasi boli va défi qui pe na anguruma tout ça na ba lettre na nyonso na ba demande na ba to ba bandimi pe il va signer un protocole d'accord bah combat n'yo sur Bundama a donné tout pendant mars et juin tous les combats que Bundama avant de lancer championnat y année 2022 en tout cas on a envoyé pour la famille pour la catch en wana oui c'est quand même monsieur mingi mbala liboso na plateau on a landa émission on a landa ba catch ba défilara awa et puis là c'est pela na ba misusu pe ba yebina nuté na télévision faut ya kolobela que non catch na yeko bundande biso musana biso za bitumba faut ya ke ngai ngani na lubina ko beta kingani mais c'est la mon année sponsor à mon année Chelibino package bobundi et l'autre on a besoin de yangwana kinga inga na zana boy inga na boy zana on peut importance surtout si que on va musicien ils sont va cacher tout le belaming bitumba vraiment les habitants zaïre de basuko pesa nga ou bien na pesa le bana on peut se mabanga na on estima au remercier quelques mois peut être ba soutenir to ba pesa qui encouragement ya ko longa wana stima mais na ina ne pas na ngai moko na meka koloba mokeke na ebité na lo baninto na sukisa nini place wana vraiment
DT Tyson azana réseau ya Kolobaki tango ina plateau ko yeteka ko bandiko ba lukande ba sponsor lukande parce que quand tu as bitumba quand tu étais ko banda ko yotangisa biso livre tonini te yakatala kingani na kingani eti oh msuba bia Albert Defi wana c'est combat Defi nani chegete Giga ba un champion de Kinshasa. Défier pas animal. Voilà animal. À défier. Au moins binga ngabongo. Au défier moto. Voilà de dire que tu es kende liboso. Ce qui pose des fenêtres aussi c'est un truc bomi ndako. Oh pe goto albité na bunda te ba beta ngasko elenga ka tshizani. Donc étant boye na plateau boyende to démarrer moi le comme ça moi bien ndenge deta uti koloba. Awa à part wana sous na vraiment des sia ko ka ke vice champion. Oya kufi on est nga passe en tout cas na zaki okuwana ngote na za vraiment surpris ala mapio mutu na ngaya to betaka na bien mais en tout cas mes condoléances na famille Mobimba et champion atiki biso na ebité DT Tyson est-ce que ko pesa to mibale misa to mbote pona to chité mingi ba remerciement na ngesa na bato bazo sunga discipline na biso la président fédération honorable Frank Diongo vraiment nzamba batela yo apeso mingi na bolimo na discipline na biso na comité no Mobimba colonel Chako président de Baba na staff technique yo za chapeauté na police belge Nzosi Panther na Douglas Liyebo en tout cas nzamba pesa bino makasi to na ligue président opi nzamba peso pe makasi na secrétaire Papi Kankou na bossa un peu CG à fédération secrétaire général je n'ai appelé conseiller Artir à l'époque de l'eau CG Pelé quoi Artir il peut sous na maïle mingi aux autres na catch nzamba batela bino ba kweza batanti tout bino nyos tout en tout cas tous na bino même moral mais au senga di susu na ba catcher nyos wa ville Kinshasa to linga mingi entraînement bindi za makasi po discipline na biso ya mwana ba pona ba mbote na bani na yeme isaka kutoma sika mutema DT Tyson ezalaka et puis na bande ko nanga nyoso so na bande bando tanga bino to ko komati 20 boya mbango ba bomoko baninga na surtout ba catcher na tanga ba kombote na tanga ka ba collègue na entraîneur Dava entraîneur Prince Masota na ba officiel Zeus na tangi bino ba tika di ba champion Siboli di champion Giga ba champion de Kinshasa sans oublier président de Aguila à la police parce qu'il est na matanga wana vraiment mon vieux major de Aguila. Donc azadete ce que beba ndotanga awatanga bakatien nyoso vila Kinshasa donc apesi bino so bino nyoso bina apesi ka bamboshi boko ngwana nga donc yamona linga vraiment mingi ba émission de po père lingara ngana o atanga ngati na ba tutu ba lingara ngate surtout bino penda ba wana ni la pesi so mbote ba dimanche lamo. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe. Nazopesa mbote mbangu pour la minute nanga et comme na suka na pesi mbote na emonu vivant Mobimba kolandisa mabongo na BCDC Nicole Kanda maman Nicole Kanda mon présidente maman comprend ka ba problème ezoli kawana et kosila nango za mo PPA qui depuis janvier ti les aussi la thème écolique nango maman Nicole Kanda bongo président nanga dudu te si mwana ya France ya tongo tozana elongo bebelombe bible kwa ça na lo banini maman Brigitte ya oya ngo wana lisusu nazo rappeler ko lo baké moko ya bato na biso Elodie Mboma na Noël Kandolo bazo sala libala kitoko mokolo ya le 5 mai vraiment et ko sala lengi et mono vivant tozana esengo ya ko balisa dete obi nani loba moko loba ni sona mabe na Braza champion Interpol Zoro Babel za près ya ko titre na G Zoro Babel tozala ine na Braza po Kinshasa na Braza tozala na sentir mon repos na nini na contrat moi ya oui Ligue des Panthébatels à Braza na Likaki donc champion na soit na Braza Zoro Babel et sikoza bonga marapo dans ba défi c'est là ma champion de Kinshasa bo katsa koto po we ko titre na G po umeli na opeto et là on a na bossa na yaga ko titre na ya G champion ya ko titre na G champion Zoro Babel Tambwe ya ko titre wana G po na umeli na ngote onyo kufa nango tango ndi na maboko ndingo ndimeki ko tango ya ko tango na maboko na rappeler que boye Ante Kimbuta eza na maître moko o abongisa ba camion kitoko pe ateka ba camion kitoko eza maître Mobutu donc so ko na Ante Kimbuta wana oza na besoin ba car ba RAV4 ba nini donc
ye atekaka pe abongisaka maître Mobutu lisusu na pesi ya Fredi Ngoma l'écoutime. Wow, Fredi Ngoma lisusu, Fredi Ngoma, na Fredi Ngoma quoi, Fredi Ngoma vraiment, Fredi Ngoma na bengi mbale bele Fredi Ngoma. En tout cas, même moral nous on soutenir catch. Ya Fredi Ngoma l'écoutime vient nga Prosper Bakine Eric Tola, Tola Mokondi, Nikleti Kapende, le Sako Junior Kaniki, honorable Junior Kaniki, donc ngana benga kae JKN, donc Junior Kaniki Mokonzi ya solo vraiment Junior Kaniki oza okozala pe na 2023 okozala na bozanite koloba bongo vraiment mabanga ekomi na suka na bwaki mokonzi nanga titeliongi mokonzi nanga tongo pe lisusu soki na bosani dete nanga papi fala na sali mabe makasi ai GKN bon na kolobati wa attaché la presse congolaise aza déjà nanga longo awa na sima nanga kamba moko kindum donc ndeka tolobaka ikosala makaka bongo lisusu na lobike na sima ya caméra tozola ki bongo na Gelor Kapenda pe lisusu Jonance Maza bangonde basimbaki ba kamera mibale na sima kuna pe na bosanite kolobake Patricia Beledou Diane Omoi mwana ya wita bangenga mikolo pe Miranda Joseph na boaki famille eyamba mobimba Pasteur Bonne Bomalika Bergeten Bokopolo soki na teboe na boaki Belamini Kamba Motema ya